Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Oui, bonjour la famille. Nama bijou nalika atomeka kosolola mwa mukie. Nalikambu oyo etali ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Karine Pandora. Oui, notre sœur na kombo ya Karine Pandora sali video moko azolela bato mokili balingaka ete, mibala ba congolais balingaka ete. Ma sœur nazo peso courage. Hein? Kolela na ote so bato bazolinga ote, bato mokili balingaka na bampeka batute. Atape ba o mona ke ba linga yo na misu na yo me na sima na ba linga na bango ka yo te. Donc esala ko pasite so bato mokili bazo linga yo te. Donc mabende soki nzambe aboyi yo. Nzamba zo peso santé, a peso o makasi zo bokola bala na yo, ata bato mokili balingi yo te. Tu t'en fous avec eux. Na mokili ezala mutu mususu ayina yo kaka pamba otikala kosala ye eloko te. O lobobi mutu alinga anga te na osala eloko te ayina yo kaka pamba kaka bongo yangwana so mutu azolinga ote be bato mokili bazolinga ote. Ma sœur ko se dérangera na yo te, hein, parce que soki nzamba boyi yo ozali sous na pema te, mais quand nzamba pesa ka yo pema continuer ko vivre oboko la bala na yo. Avant na tela bino notre sœur na kombo ya Pandora na oyebisa o lisusu boye. Ma sœur mibala Congo ya ba congolais balingaka yo te, peut-être babangaka ba comportement ya basi ya ba réseaux sociaux. Et puis balobara nini balobi tam susu modelo Pandora zalaka nenga la kisara biso ki yaza danger tam sunga la okoka na ngai te na ba vie to la kisara batu na ba TV eza pasi tam sumutu soka za na eloko te approcher na yo. Donc c'est ça on nga la ko pesa yo comme réponse. Et puis mingi ba robanga lobi moi c'est réseaux sociaux lelo na ko linga ye tala ne ba se comportera bazongi sarabe, mais à vrai dire baza na problème na yo te. Ezande ba vie o biso to la kisara ces réseaux sociaux ndeta monsieur comment ko bangisa mibali et comment ko bangisa mobali pona approcher na yo. Donc c'est ça. Donc voilà vraiment melama ya pio zala na yo calme se comporter kaka bien yeba ke loko nino koloba yeba ba polémique mususu ce que bimi na ba réseaux sociaux ko kotaka na yo te, parce que yango pe esili saka biso esili saka bino surtout bato bosala ba polémique et diminera bino moi tam susu bato ba sepela na yo, hein. Donc se comportera na yo très bien mibala bato mwindu bazaka mibali lokola ba mibali ya ba mindele soki nzambe lelo atindeli yo ya yo aolingo ka modèle uzawana. Nateli bino notre sœur na kombo ya Karine Pandora ndenga zolela lobi bato ya mokili balingaka ete. Notre sœur courage, hein, nzambe na yo aboyi yo te. Bat balinganga te, ba camarade balinganga te, mibala ba congolais balinganga te, nasala bino nini? Nasala bino nini? Oh c'est kanga. Merci beaucoup, c'est kanongai. C'est kanonga. C'est l'autre. Bon, c'est kanga, merci. Non, moi, c'est ma cassière. Je me suis toujours élevée dans ma vie. Bon, c'est kanga. Bat balinganga te, ba camarade balinganga te, mibala ba congolais balinganga te, nasala bino nini? Nasala bino nini? Appartement numéro 6. Vous avez un salon.
salon.
appartement numéro 5, c'est ça. Appartement numéro 5, oh maman déjà le bataille, on a une chambre simple, la chambre la biso simple, la chambre moko ya monene, chambre la biso simple ya ngoyo, chambre la biso simple, tu as la télévision, et ça climatisé, climatiseur ya wana, tu as la frigo, mais tu as biso ya ngoyo, et ça lui à 2 personnes. Tu tiens à moi kiti moko awa. C'est pour l'ingi wa mesa ba otie la table awa. C'est pour l'ingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour l'ingi boko ta 3 kaka bino parce que espace eza monene to koki kotia moi éponge awa na se. Et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso est très propre, est très classe. Maman déjà le vit, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Tout ça que vous n'avez pas pour la bino, pour la bosse la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam, un appartement la biso, appartement bidor, bijoux d'or. Et ça la matongé na Irebu A37, où est la chambre simple, tout ça rappelle la chambre salon cuisine. Nous avons 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confie na biso. Beaucoup à la journée d'ici. Ah, il y a surtout qui toko. Contactez nga na numéro ko bimawana. Benga maman bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi est toujours occupée. Appartement au bozo mona ce que lingi comme 2 chambres. Nous avons la porte moko ah, ils a caché to bomba yango. To ko fungola et puis to continue na chambre salon cuisine. Oh, il y a ma chambre simple, ils en ont $20. Ce que l'ingi complet, on a surtout à $50 chaque jour. Mais maman bijou le biko banga prité, benganga, on sait la réservation à place na yo que vous allez jamais dessus. À partir de 3 mois, tu quittes ça appartement à biso makasi. Appartement aux hommes on a $20. So que ça la partie à 3 mois 90 jours. So que là on a $15 par jour dans appartement oyo. Contactez maman bijou na zawana pour na bino 24 heures. Bye. Appartement numéro 7 yango ya. Moi véranda awa, on retient moi 2 kiti. Moi balcon yango appartement numéro 7. À ce jour na bino nyo surtout. Na maboko maman bijou le lui contacter nga ça la réservation appartement oyo. Au cause à la jamais de si ah quitte à 2 personnes on retient moi quitte à 2 personnes salon mususu peza na mupanzi salon yango salon yango bomoni ndenge za ti kuna bitokoki kovanda na bino appartement na biso tu ezali eza mpona bino eza na ba $15 soki oye koumela tozwaka ngo na $10 appartement numéro 4 yango moto azali numéro 3 Moutouazali et puis numéro 5 yango na suka Moutouazali. Bye. Oui, appartement numéro 7 appartement numéro 7 na biso yango yo. On a déjà le biso andi makambo biso andi musala quoi. Appartement numéro 7 ba le baka chambre simple chambre la biso ezali à 2 personnes. Appartement la biso bomoni eza propre makasi OK. Appartement où on a séjour ya ebele yaka na $15 à pamba donc un bon meublé quoi pour ta toilette na ndenge za propre bomoni toilette nango avec $15 à pamba ce que ça la plus de 3 mois à partir à 3 mois on peut sa maman bijou kaka $15 moins de 3 mois on peut ça $20 mais kobanga na ote maman bijou solara bien quoi. Kana mbongo wana ya moke ya kana ngo tokozwa appartement numéro 7 na biso yango yo mama déjà bien andi suka malili eza na kati ya chambre pardon benga mama bijou sala réservation à chambre na yo oyo okozala jamais ici appartement numéro 7 ezala na moi na bima libanda na laksabino moi véranda ici kokoki kovanda. Merci. Tozana Irebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa ah tozana yonso bala sepela kala matonge
kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakulu na bazalaka te toza kimia wayaka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika detika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyi okolala kitoko luka eza te climatise courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na tv eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu nde pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro